ba service habilité pesa bolanda. Elohim nasenga mingi Elohim apambola papa na biso papa Fachi. Chilombo Chisekedi. Na bengake mon Abraham, notre Abraham, ya biso nyonso. Elohim aloba ke papa naza Moïse pour na biso ya Congo awa. Tout soutenir na ba prière pour un peuple congolais, lancer un message, tout soutenir la prière. Donc Congo, Elohim a le paradis terrestre. Donc, et Simba. Très bien. Avec Elohim. Avec Elohim et Simba. Merci beaucoup, Maman Rosette, d'être là. Et puis, na batu banso balandi biso na ba média moi mingi message na oya suka na peuple congolais mobimba. Surtout na batu baza kolela toujours nzala baza kolela pasi message d'espoir ni ko pesa na ba Kinois en particulier et puis ba congolais en général. Kimia et Oshwarama Chieza na bino peuple congolais. Le nom de notre créateur, c'est Oshwarama Chieza. Il est la solution à tous nos problèmes. Tant obélaï, yaya, tomekae, tomonae, le salut vient de juifs. Alors quoi inciter parce que les là-bas nae. J'ai entendu les cris de mon peuple, je suis descendu pour les délivrer. Donc le m'a quitté déjà pas quand on l'a vu ça. Aïe personne qui mbela na yo, qui combo na yo, qui message na yo, ko kembi samote mana, te zan encore pour na salut na yo. Yaya. Dimela, notre créateur, il est la solution à tous nos problèmes. Elohim apambola mboka nanga Congo. Très bien, Elohim apambola mboka na biso Congo. Na kosi sa émission na kopesa ba remerciement bongo na maman présidente Zanine Maditou loaza kolanda biso depuis Toronto, précisément au Canada. Merci beaucoup pour la masse aux alliés pour ça, pour la peuple na yo, pour la Congolais, même des lois. Voilà les personnes qu'il faut. Tout ya mokonzi mboka mais azali musikaza ko continuer na kosunga ba congolais na ba service belé informatique na service à gardinage na service à nylon na service à presse les bokomo na biso boye en tout cas coup de chapeau maman Maditou Janine ko lembate na musalo zali ko sala un grand merci sous lobito pe sa bongo na madame Fifi Masuka Saini wazali gouverneur par intérimaire na province ya là-bas en tout cas c'est dame zali ko sala musala na comme il se doit c'est la première gouverneur par intérimaire na za depuis femme wazako travailler au four et au moulin azali matin midi soir en tout cas na terrain pour na avancement ya province wana là-bas madame vous avez notre soutien total na pesi bongo sous longonia na les défenseurs de la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire moi mboka monsieur le député maître Tony Mwaba na ko bongo Kazali en trois coups de chapeau na musalo ko sala ko na ko télémela toujours dans la gratuité de l'enseignement et